Offre spéciale à tous les diasporas. Vous habitez l'Europe ou l'Amérique, vous voulez organiser une fête à Kinshasa, une conférence, vous avez un deuil à Kinshasa, plus question de vous inquiéter. Congo Millennium a mis à votre disposition un service de reportage bien équipé et soucieux de vous servir à partir de Kinshasa. Pour tout contact, il suffit de nous contacter au numéro qui défile au bas de vos écrans. Exigez la qualité, exigez le bon travail, exigez tout ce qui est bon. Contactez Congo Millennium. Chez nous, le professionnalisme et l'excellence, c'est notre... Fidèles téléspectateurs de qu'une réalité, vous qui nous suivez en direct de www.congomillennium.com, et encore bienvenue dans ce nouveau numéro de qu'une réalité, votre émission préférée, l'émission qui vous montre toutes les réalités de Kinshasa. À la présentation, c'est toujours le vôtre, votre humble serviteur, Bello Belkam, le défenseur de tous les animateurs. N'ayez qu'une réalité, à Messana ko salabino ba surprise. Le lopeto bon c'est qui surprise moko ya makasi pona bino comprenez déjà ici quand vous allez les mois milinga mo misuso kangama donc bozo kali solo na Kinshasa balobi phénomène évident évidango eza nini évidango ezo sala manenge nini pe évidango ezo sala nini lisolo ngo beta wana musika ezala ki mwa pasi esingela ki to kitatina mabele po balobi ba base ya évident ezali ndelelo awa to kitaki na commune ya Bumbu to solo na nanu masolo évident po évident ngozo selema mingi na Kimbantseke na kati na commune ya Bumbu na quartier Kauka na Selembau ezo sala masalama babisika wana to kiteki lelo pe esika pi évident ça ko salema ensemble na ndeko na biso azo sala évident to komeka ko beta masolo atalisa biso évident ngo eza nini basala kango ndenge nini pe Elia maka nanini bandeko Kinshasa eza mboka ya masolo eza mboka ya ba Diego Kao ponono basilisi ko découvrir te mbote ndeko mbote papa to mo mke ko déranger lelo to kotina milinga ndeti kaka yo na cadre impact pe idéologie bana kin bana mikili bazoyoka mingi masolo ya évident moyo ko bomba sikilango ezalaki te biso en fait évident ngo eza nini évident zaka makwala to somba na ba chambre froide to sali yango très bien to zela nanu makwala ngo eza nini kombo mutu to kombo nzete eza kombo ya mbisi moko babenga makwala euta a partir océan na Angola mbisi kombo nango makwala euta ka Angola na océan ezalaka ndenge nini eza basende bisa ngezalaka basende OK tozo poussa moi caméra pene penza comme ça to la kisabino en exclusivité bomo nango ndenge ezalaka. Ouais, bandeko balanda qu'une réalité n'est toujours télévision et radio te preuve à l'appui ndeko lobi makwala ezambisi moko eutaka océan mbisa ngo zalaka ba sende yango zo mona yango wana to sola sabino na bilili ba gumbi yango mwa moke po ezala ndeti mwa forme moko ya kongwe ya kolala po esale milaka kaka ndengo na to benda lisusu mwa pene penza OK yango na mbisa ngo za ba sende penza bandeli nango libanda nango ba eka eza ebele na kati nango ezala na banzube ebele penza titoko mona suka to komeka kofungola moko to lakisa bino ndenge nini ezalaka basende nango pe ndeko ko expliquer biso vraiment na molai ndenge nini mbisu wana ya makwala e lia maka ndenge tolobaki bandeko balandi ya Congo Millennium esali maka eutaka na océan soit na océan mbisa ngo ezalaka sende makasi ndenge bomoni na bilili pe bozomona na bilili bagumba kayango kasi ndeko kogumba tozomona mbisa za ya kogumba ma bobimisa ngo na océan ya kogumba ma to ezalaka molai bogumba babino moko ezala ya mobesu ti babomi yango tango ezoya na ba carton nde tango to sombi yango to sali nde biso mosko to chebe pise nde to gumbaka mbisango botiaka ba episi nini na nini est bosala ngo ndeng mo kaka na la mer o emesana koteka mana Kinshasa kalato esaleli nango ezalaka différent esaleli nango eza différent parce que o ekota ba episi ebele ekota ba céleri ba muscade ba a ebele donc quand nous avons ba tangawis po biloko no eza kitoko bandeko balandi ya Congo Millennium mais comprenez un peu tozana kati ya milinga et ça les magandengo wana yango esengaka momoto mwa milinga on a vraiment du mal à travailler mais on n'a pas de choix tondima ki bo umbu wana pona ko sepelisa bino pourquoi évident ezokota ba épices ebele
pendant que ba mbisi mosusu ezokota ba épice ebele mingi te ndeko. Bon, oyo ezalaka soki osalango bien te okolia yango te. Alors esengaka pona nini? Esengaka mutu ayeba osala yango parce que ezalaka mwa zei. Tango osala yango bien, osaisonne yango bien, otie ba épice très bien, ndo monaka tango ozolia yango ozosepela ondimi ke oui na lembisi. Mais constamment to sali ezake évidemment pour na kosala yango bien que bozota ba épice ebele bozota pili susu pilipili ebele makasi eza pona nini bolekisaka pilipili makasi totiaka pilipili parce que eza na bato mosusu balingaka kolia yango baomela masanga avant ya omela soko otali bien na babank mingi bakoma oteka evida ekoma otambola makasi. On a l'impression que mingi nde bato masanga bamelaka evida ngo. Bon mingi te bato bamela masanga balingaka kolia ngo na piment. Alors ezala te na ndako nde na oteka boye baklia bakolinga otie mwa piment tango eswa et esala mwa bien. Bandeko balana qu'une réalité bino bosola na Congo milenu mais comprenez moi ma yami supenza veut dire aweza ya ko kembeza ya ko yinda po milinga kaka ndeti na film moyen pe kutu to kimango ezate posi to la paki ndai Congo Millennium na bana mikili Congo Millennium na bana Kinshasa tout ça car na bino wana balobi c'est le mariage du siècle. On a accepté ce contrat, on ne peut pas faire autrement. S'il faut que toko tana ebale pona ko sepelisa bino, toko tana ebale atana katikata poto poto pourvu que balandia Congo Millennium ba se retrouver. Ndeko Evida Elia maka na nini? Elia mana kwanga ba msusu balia ngo na fufu eza batu musu balia ngo na loso donc eloko nyonso sepeli kolela ngo okolia na yo ezaka mbisi lokwa ba mbisi. Alors bien est-ce que ça ka destiné pona batu ya masanga to na banda coupe Evida pe koma kolia mapa baboti. Tina baboti na bandaku parce que awo mona ba client ba o nyonso ba osomba bazokelia na ba fufu ba loso ba msusu balia na ba kwanga donc eponi na ngwelote. Papa José Longeba bébé motema ya maman Angélique la métisse noire balobi la métisse noire net car na Irlande moi shawarma moi hamburger mais kebape nengozu ya Kinshasa badi maman na surprise to bombelio Evida Papa José veut dire akolia Evida presse mbelo lopé moi mangu moi Evida le verre qui dit benzi keba awa shawarma zate awa ne mingi Evida kasi ndeko yebisa biso depuis bobandi idéologie oya kosala Evida et sali à peu près combien de temps? Bon et pas na ngai oyo 5e année na ngai Evida yango moni na koma maîtresse na musala na ngai. Donc veut dire pour se former sous bana nao ngape na bano na former parce que bango pe ba sala musala nga na osala c'est comme ça qu'on se retrouver na yo. Bon, mouké car toi évidemment était comme combien ya mubesu? Ya mubesu ezote comme 28 500. Bongo ba morceau ndenge bokataka. Ba morceau tokataka 200 300 mobimba minene 800 ya mike 500. Merci bandeko balanda Congo Millennium bino bozona ndaki une réalité moi bandeko pe baza pene bazalaki na posa ba poussa na batalisa pe makanisi na bango basombi ya Evida balei ya Evida bakoyebisa biso pourquoi bango baponaka Evida po Evida bayembi yango trop Félix Wase kwa yembi balobi Evida fufu Evida kwanga Evida nyonso totambusi kasi micro bayebali ya Evida pe bazana mo makambu ya koloba ndeko bazo poussa na ndeko aye ko somba Evida mbote ndeko mbote papa journaliste bala baluka tala caméra pousse na muke kotoyo tomoni yo pe awa na nganda ya Evida yebisa biso nanu oye kosomba Evida na osomba Evida papa différence nini yo monaka entre Evida badi na Thomson to poisson normal? Différence eza makasi parce que Evida ya badi nde babengaka ngo eza bakotaka be épices mingi épices surtout pilipili wana nde mtesala biso moi bien donc na boki donc il est appelé ça la featuring à kitoko balobi Evida badi maman na featuring maman na featuring merci ndeko Evida badi maman na featuring maman na seben papa José motema maman Angélique balobi bato bazoya Kinshasa pe bo banza pe papa José pas ko surtout comme 3 kilos ya Evida enta papa José atepi mo provision ya Evida malembe Evida soki shawarma
Evida ce qui nini to yebite mama beya la ministre motema ya levier yebabiye levier ya kati yebabenga ke chef de famille et le vieux désiré qui a ngébeni motema mama beya la ministre moi 3 kilos ya evida banini ici basalango kitoko on dirait que na Irlande kasi tokomo koma na suka émission na biso ndeko yebisa biso moi liloba ya suka pona bato nyonso bazali banda na mikili na Kinshasa oyo jusque là bazokota mo muke doute na evida batika na bango kokota duti bino moko monde na zotumba ngo na otumba na bilo ya mabete na otumba na koni misisa nanga o na tiaka ngo po epelisa moto parce que koni ya pamba epelaka te so na tie mo misisa ntango moto epeli bomoni koni ya pamba nde tobelisa mbisi alors bazala na baduti te so bamoni evida baliaka baliango avec modération yango po eza biloko na biso ya bana Congo. Merci Bandeko Balana Congo Millennium. To komie pratiquement na suka ya émission na biso ndenge tolaka kibino totambolaka mpona ko sepelisa bino mpona ko sala maibino bokoluka bino bebokenda mikili utakala boko zanga ka ba nouvelle Kinshasa Congo Millennium balobi yene papa lopango veut dire biso ne bana ya tata lopango mwana tata lopango futela te keba banga rappel locataire te po ye déjà mwana bayer toza wana Congo Millennium tokanga masolo biso tozo banda biso tozo tindika ndeti pe kaka bande comme susu pe baya sima tolakisi bino déjà coin tolakisi bino talent boya ebele sima na biso bona na nzela oyo Congo Millennium abandi ko tracer pona bino ya bo mesano mombotelo sako na bazalaki pe bazalaka ntango so cher pona biso mbotelo sako na super boss le vieux Ricky di Benzi le vieux qui assire les boss de leur boss mbotelo sako to papa désiré qui yangebeni yende motema mabe ya la ministre mbotelo sako na tous ces boys depuis Paris motema etantine kanga mbotelo sako na Bobo Kota le Bob Cotterson le célèbre courageux pe mbotelo sako na papa José motema maman Angélique la ministre na bossalité Prince Mbelolo le motivateur de tous les motivés le super coach pour na lelo to suki wana na micro zalaki ya bino belobel comme le défenseur de tous les animateurs nanzela caméra to sunga makina ndeko Olivier Divididi azalaki bongo assisté na Balbin la mignonne pour na lelo to suki wana to kutani mbala ezali ko yapo na numéro ya sika.